Kinshasa na biso on a yebite. O bozomona kanti na biso. Batumbi bana na yemi bale pambanda. Nangaba bana mi bale ya 15 ans na ya 12 ans bana mi bale batumbi bango pambanda. Kasi lo bana likamdenge ezalaki. Loba makasi bayo kabie loba makasi. Pasi bana tumeli ngai bana na ngami ba ezalaki vendredi na butu. Bana balalaki asopeli bana essence soki akutaki mobali na ye na mbanda ayekanda wana yoko sisongo pe bana na ngai vendredi ya le 11 oyo moko akufaki vendredi na 14h moko akufaki samedi na 19h mbanda bomeli ngai bana naza posa justice a Congo oyo ekatela nga likambo se panzani Kinshasa mobimba naza na pasi toza na dossier na parquet awa mais nande nazomona injustice mo mbala kangi ete mukoli kamu amena sanga katanga zolo atobolanga mbeli yango oyo pona pesa bana na pesa bana na ngai mena oluka ka solution justice Congo bokatela nga likambo oyo nazangi na nga moto justice na nga kaka lola katela nga likambo oyo naza na mutu te bango bayena bavoka na bango katela likambo na nga bakei mwana nga 15 ans na mwana nga 11 ans banda tumbi bango bana nga bazana kata morgue bokatela nga likambo oyo na bandi bana ngo obozomona ba se ba photo wana ya 15 ans wana na 11 ans ba photo wana obozomona ba lakisi na Molière mbanda tumbi bana na ndenge na ba photo na ye batandenge ni yote ba video so sana bezo ya video na tindelo yango komela na commentaire podeke mbanda sana na yebite motema oyo azana ngo na yebite soki ya bota atumbi mwana ya 15 ans bana mibale 15 ans 11 ans moko sana 4e des humanités batumbi bana mbanda tumbi bana na ndenga kosakala te azanga motema kene kotumba mama azana bana mbanda yo super opena tuka oyo na ebite ndenga ni olobela yango katelanga likambu bana nga bazana morgue bana nga bazana kata morgue mbanda tumbi bana na ngai likola zuwa ya mobali bana nga bokufesa moko kufesa samedi moko kufe vendredi katelanga likambu nzambe na nga nazana nga na mutu te nazana nga pauvre katelanga likambu oyo mama. Bonjour Tokoti Zwakiti Vanda Tosolola Oyezali Kangadadi Kangadajo Léo Toza le 17 juillet 2025. C'est une journée moko vraiment spéciale pour Nangai. C'est un mokolo ngana botamaki. Nazaka na habitude penza mingi ya komara yango na ba réseaux sociaux te. Mais ba o bayebi déjà merci à vous au vous pensez na journée si spéciale pour Nangai. Merci à vous tous. Oyo botek na pela mabondeli po na koma encore c'est-à-dire na longola soufei moko. Na bakisambula moko na bomo inanga en tout cas merci Nabino et merci à tous les amis, merci à tous les abonnés. Bino bo to zakana bino, merci Nabino. Ngala zapena na habitude ya kosaba fête parce que ce que tali bien au monde que to fêtaka chaque jour. Ko lamuka kaka boye, ko lia ko mela eza fête. Eza fête pour ngala mona ngo eza fête parce que eza grâce aux Nzamba pesa biso. Tellement Nzambe ceux qui a compté yo parmi les vivants, donc faut ça la fête. Faut lire, il faut mela, il faut se là, faut ça la sengona batu, éviter les problèmes. Voilà, donc na mi souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, Tokoti to solo là. Merci aussi na ba oyo ba ko penser. Il y a aussi à l'angata moi un petit message, vous appelez malamu mingi pourquoi pas, hein? Eza malamu mingi, Nzambe pa opam pour la bino. Voilà, les arabes on peut appeler ça, on va pas bannir pourquoi pas. Ce potin de la cadeau. Pourquoi potin de la cadeau? Il y a bien ton CP là. OK. Nakoti to solo là. Où les allées mission, il y a des responsables, où les émissions, des parents, il y a biso ba boti. Na profiter encore en occasion bana nyonso bandeko nyonso ba botama na mois de juillet et surtout précisément le 17 oyo Maître Maf joyeux anniversaire na yo kulutu joyeux anniversaire parce que yo probotama mkomo na ngai Maître Maf qui quoi foire bozamo ebele hein bato juillet Nancy Ndosi la Suisse joyeux anniversaire
bateau na yebi open habité kobetsa maliba côté parce que voilà donc bateau abotama na mois de juillet tout vraiment na souhaité bino mbotama elamu ce qu'on continue alors le bosso ça les alliés moi partager aux alliés abonnés na bisoté abonne-toi to lobaka chaque fois awa ezanango gratuit mikolo toza moi boye mikolo tozala moi boye na kanga dadi il faut to loba il faut to beta cete po bande ko ba mekananu to mekananu ko changer le lenge na biso ya ko vivre po tozo vivre mabe makasi to communauté mabe makasi to communauté makasi yomona moni kanga dadi ya po to meka ko solola. Je crois que l'autre a bino au moins 2 ou 3 kanga dadi les lots to bete yango parce que faut aussi dire ça moi ma solo to za nango pour to kota ma solo asika po bato baza ko pesa biso toujours ba ma solo na bango. Eza la vidéo moko esalami na Ngaba commune nga na Botama on a bete na ngotolo nazala ka mwana Ngaba nazala ka mwana Ngaba que la commune no sonité la commune no sonité la commune Botama ce qui m'a on est réalité ba qui m'a ngoté histoire peut ba changer ngoté voilà vidéo na otela bino yango lisolo zani moi si vous bazali na mobali na ye ça pas marché moni biso awa na poto za la mingi soki bozana mwasi esimbité yo ki na bana bon ba otala pe ba condition mais mingi bana batika la pa ba maman mingi parce que moi si a olinga jamais moi ne ba kende pa ya papa na bango bana batika la mingi soki esimbité so otali la plupart ya baka bana batika la pa ba maman parce que maman de azwaka vraiment soin ya ça dit maman musana yango wana ni kabo nzamba pesa maman yango wana. Alors moi si on bazali na mobali na ye bakabwani tant bakabwani il est pas ki ko sala vie na ye on va pas que ça vie na ye mobali ya ye senge bana pesa nga bana ngana vivant na bana oni kuna na mboka na biso justice ça dit ba traitaka basi nde ba traitaka ndenge awa ba traitaka basi te parce que poto ezaka mboka ya basi mutu nyonso azala na poto ya yebi yango peu importe pays ozali mais poto ezaka mboka ya basi. Alors awa na bamboka oyo yango monaka okosimba mwasi te ata mwasi na na bala okobeta ete aza ya yo te aza mutu ya l'état mutu nzambe pi ya l'état aza contrôlé par l'état donc basi awa basimbaka mwasi te na nzoto bokabwani na mwasi awa bakotala donc sur 100% je crois peut-être 10% neta mususu bato bazwa garde à bana mais mingi bapesa garde ya bana epai ya basi à condition peut-être mwasi yango azala likolo azala nini poso pe mwasi ya likolo nini babotolaka ye bana leta ye moko azwi bana wana en charge. Donc c'est comme ça soki mobali aza na mwa nini bakopesa mobali soki mwasi aza vraiment irresponsable mais mwasi so aza vraiment responsable batali ye aza posé aza bien assise et tout en tout cas bakozwa bana bakopesa bana epai ya mwasi ya bokola. C'est pas le cas ya mboka na biso okabona na mwasi tikelaka bana nanga bima kende mwasi pa bimi akei ape na place okifunda te nini te azwi akepe na ba condition ya bamboka na biso so toyebi ndenge ezali donc show ezate mwasi okanga bilo na ye malembe asemizela kei or awa eza bongo te. Alors mwasi oyo bakabona mobali na ye akamati asimbi mobali ayebisi ye kende tikelanga bana mobali azwi bana azwa bana mobali ntabokola bana mibale eyosala ke place mobali akende na bana mobali mpe asala ya vi na ye aza na mwasi mo bavivaka na ye mwasi wana ake kokanga mobali wana na mbanda donc en fait na copine moko libanda mwasi wana atomboki mwasi oyo baza na ye na ndako atomboki na colère wana aye asopeli bana mai ya moto
bana mibale bana baziki et bana bakufi bana mibale. Maintenant vidéo yo eza oyo mama ya bana wana zo réclamer bana na ye bana mibale bakufi. Au moins na mboka na biso na ebite justice ya mboka na biso soki on dirait na to komi penza na niveau ya mona muto osala nko muto asali nko abike bakosala ye rien bakosimba ye te so bakangi ye lelo lobi ala mutu moko boye c'est-à-dire ala ndeko moko boye aza na griffe ala ndeko moko boye aza mokonzi quelque part soki bakangi ye lobi intervention ekosala na mwa $1000 mo ekobima $1000 ebimi babimisi mutu wana azongi ne libre pendant que côté mosusu batikali na kolela libela po mutu na bango bamona elisu te tozomona yango mutu abomi mutu me mutu wana aki afuti mwa mbongo babimisi mutu atangisi mutu makila oyebi nazala na Cameroun nakoma boye na Cameroun en tout cas natika omona te bato bazobunda penza boye namona te parce que kuna loi ezali osali erreur osimbenga na nzoto nakei na coopérer na médecin na ngai médecin komeli nga bapapier okoti bapapier na leta ndeko obungi ekomaka mosu yango amoni kuna omo bakamerunais babundaka te walo basimba na nzoto ya mon frère tu crois quoi suka nango omona nie bayokani parce que basalisaka mituna bango ayebi ke aza limité quelque part, c'est-à-dire loi ekofrappe ye. C'est pas le cas ya mboka na biso. Mwana mwasi yo azu asopi bana ma ya moto bana bakufi mais lisolo yo na matete esalama na tiaka pe video yango naza kuna bafoto yango mais mwana lakisa ngo te po YouTube akondana ngai apesa ngai moi nazo moi sanction na YouTube par rapport ya vidéo na lakisaki Dieu merci bana wana bana mike locataire azo swana na bailleur a tomboki maya tiezaki na moto azui mai wana ata mawate aya sopeli bana misatu je crois bana bazika ya kosakana te bana bazika penza mais batika ye poza na ndeko moko boye ya mukonzi ozomona tant oloba makambo oyo na mboka na biso ça fait très mal quoi ça fait très yango amoni bato misusu bapona kovanda na bango to pona kovanda yer mona poto oyo na ndenge mabe te eza te ke yo po na soki nini so te to pona kovanda na poto yer moko ozo sentir oyo na zaso na kini yer moko boye otambola omona yer moko boye mutu moko azoleka na nzela c'est-à-dire asali acte moko oyo akosala yango te mais tant poser acte wana si nzela pa tie na ye une fois nauta ngamo nazala na volant nautaka je crois Mimosa na Zoya tant nakomi na Victoire voiture meuta kuna ye tout en ngai oyo voiture ngikenda ngana makanisi nanga nabi ke ndenge ake wana aki atelema conscience aki atelema comme ça toya tosala constat nga na freiner na kiti oh namoni azo continue kinga ta mutu azokima donc makanisi nanga nayebi ke naza na poto moment na nabia mutu poto atuti nga wana nayebi ke akotelema nasimizelaki ozomona ba exemple moko boyo biloko ndenge soki ovandi otali mbala moko epesi yo makanisi ya mikili okangi mobali na yo na likango siko bana na kati baye kosala nini ba innocent
yangani. Donc, olongoli vi ya bana batu ya bikela mwangani ya nzambe. Olongoli vi na bango na mokili pona bazuwa moko ya 2 balles. Siko muta boye mo apelo bi bazuwa batiki ye. Bana na basali nini? Mbanda abomi bana mbanda. Po bana wana basali nini? Obi mona ba problème hein. Il faut qu'on bimisaka bana na makam. Ba problème na bino boko tsaka bana ta. Soko tele mo ameta msuba na tonso ba vivaka na bandenge moko boye. Motema mabe ya boye pona nini? Tina niveau ko bwaki la bana maya moto bana bakufa. Na mutu na obi déjà que non ba hôpital malonga ezate. Soin ya malonga ezate. Mais na éviter quoi? Obi ah soki mutu moko akufi. Soki mutu moko mibale te moko akufi. Parce que mayebi valeur ya vie ya mutu. Mundela yebi ko valoriser mutu. Longola na ozemi soko longola zemi hein, pas de problème. Mais mutu wana soka botami, zemi wana soka komi mutu abotami. Aza so ya yote. On mona na Kinshasa mona. Okolo na moko boye, batiaki mutu mombeli, mutu wana kufi. Mais batiki batu wana, mais obi ke franchement na habité. Franchement na habité. Moi si je tali bien, explique à bakulu nati. Na mutu na ya yebi, c'est-à-dire exemple à suivre exacté obi ke note so na sali boye, ngape non. Nga na lobango chaque fois awa. Nga na lobaka. Nga lelo yo nzamba seli grâce na zui poste moko influent na mboka na biso. En tout cas, on met ma changement belé. Tel on met ma changement. Si on te retire à nini, on dit mboka na biso so tali bien. Au moins on pense que ndembo kezo kendeko, ils ont risqué bana o ba koyaka na sima. Ba hérité buzoba na buzoba. Si peut-être on zanga pe mboka ngo libela. Parce que maintenant on dirige mboka à lobby parce que les gens sont tali bien délinquance nde mutu ils ont contrôlé mboka. Délinquance. Je me rappelle encore na Kinshasa wana kaka. Tonga za na Kinshasa. Nazo ba kopi moko boye, ba kopa ndo ko sabato, ndo ko soko bo, biso tu kota na comportement ndo liye mbongo. Temoto ndo lukala. Tono ke ne kopa ngo bato ba yebi bana king ba yebi o ba sala makambo ba yebi, kopa ba mercure. Donc ne kopa ngo wapi na kingabwa izam. Heure nini? Tonamuti 4 heures. Bato balali molili binowana et puis makolo. Mais soki lelo oko matana kwemo. Ça dit comment na bato mo boye, bana mo ba contrôler kana ba butu. Ba parents na bango bazalaka wapi? Ba parents na bana wana bazalaka wapi? Biso zalaki papa na biso soki azala kata ndaku akoti na ndaku. Okobimaka so papa bimi. Au profiter le roi ya bimaka kei et pour bimi. Le père en a parlé. Au demandé il faut bien la systématique. Moi ça va qui a toqué nos fenêtres dans un système où il y a déjà heure. On a aussi cousin mon père dans la couana, tout petit frère moko avec qui les solo mon il y a qu'un porte. Il y a à kangi porte au bimi au kei. Nanzela pour kutana mututé. Autant politique pour que ma pe simbi na opete na miwana nini yo kozonga pe simbi te okondi otambola tongo makapko pour pe si pour pe za la raté merki yo kala échantillon etambola Kinshasa mobimba donde ri pa na onde kinaba mutu so mutu pe nyoko na ibongo mais tout trop mona makambo te ni kama ko yelenga lobi na rezolinga ah mais tono tambola mona ba donc ce qui le yo c'est que Kofi. En tout cas, l'État peut nous interpeller, toujours bien gabino l'État. Moi, que t'aimes la rana mibeko. Mon tenir soit censé qu'on respecte mibeko.
on comme à un niveau to bois que la moto ma ya moto azika déjà qu'on lia malonga ezate baso ya malonga ezate et a pas si mingi quoi comment on a bilonga boye ça fait très mal faut en maîtrise mobali wana bali yo atio na ndako azi pe bana ye na bana ye il faut linga bana mobali wana il faut linga bana na ye yo kamati mai ya moto oyi bato mosusu baza na mitema pena nayebi te sikoyo yo papa makambo esalami mpona bana na yo bana wana bakufi okende kozwa bana wana epa mama na bango soit disant okobokola bana na yo parce que mutu faut veiller sur oyebi nzambe soki apesi yo tono monde bapere na biso ndenge bapere na biso ndenge babokola biso on donne que ce qu'on a opesaka oyo oza nango biso tozwa oyo bapesa biso biso mpe lelo fo totransmettre yango oyo biso tozwa fo totransmettre yango mpe pa bana na biso soki oyo otikela bana no nini yo moko bimo okende omela no masanga otiki bana ale ye siko kolere wana esali ye sikoyo takepa ata mobali yango ye moko te moi je crois que mai ya moto wana malamu osopela mbanda na yo sopela ye kolere wana okosala mpa bana ta c'est que olingaka bana wana te déjà dès le premier jour oaccumula bacolère oaccumula parce que na ndimi te ke kanda ya mokolo moko oyo moni wana mbala moko oyo kosala ngo mopa bana c'est que obanda yango kala yango wana faut faire très attention okamoi na mwasi to na mobali bisika olingi okende bisika ozongi okende tia makolo na yo yeba ozokende otia makolo wapi yeba ozokende kolinga nani moto nini oyo kovanda na ye soki omoni relation no ya liboso esimbi te kozala presse te kozala nanu presse te ya koengage encore relation mosusu ya sika mpo relation oyo ya sika oyebi na nsima ya vertige na nsima ya colère na nsima ya déception okosala n'importe quoi moi je te conseille omoni soki ozwi déception vanda nanu ata même 2-3 ans vanda pena zwa temps parce que moto okozwa okangeli so na makambo wana oyo tindaki yo okabwana te parce que na vie on okabwana te parce que moto pe faut zaga na moto so on okabwana kaka okabwani lelo okabwani lobi il faut savoir supporter ma makambo susu les gens n'arrivent pas à supporter akamona na mwasi c'est-à-dire na sima ya kizunguzungu wana na sima ya mode dépression wana muki osalaki okoki kokende ko bon nalinga c'est-à-dire yo na bula okende bon na relaxa na ozo abime yo lobi na zumu nusu na tiena parler lo pe simbité ata bongo to kokozwa pe maladie mutu nini oyo ozo banda na ye relation moi si on a bokabona ki na ye to mobala bokabona ki na ye o reprocha ki na nini reproche wana olinga te zonga lisusu parce que tu risques même reproche okuta longtemps sur plus on a le bana batu s'il faut bobongisa na moto boyebani bobongisa tala lelo et puis maman ya bana wana je crois aucun rapport pas bana na yo ba traitaka bana na yo ndenge nini place au bango bakenda pa tata na bango so moni ça ne va pas ba pe son rapport obi Kinshasa niveau ya irresponsabilité za na niveau moko ya kosakana te donc on a ye maman wana a sepeli na ye a se décharger bon et ben bazamba tata na bango donc et permettre ye pe à ça la n'importe quoi mais là je crois pas que bana na yo ba pesa yo rapport te ba pesa o pe rapport o sala nini o banda kozela makamba boye koma
obanda kozela makambo boyo koma tala bandeko nanga bato misusu baza bato nyama na mokili oyo nazoyebisa bino bato baza bato nyama ya kosakana te. Comment retraiter de toute façon au moins le peka mboka wana ba église yele partout église. Donc, au moins, à l'église, le pan église, en face de l'église, qu'on église, baye ko sambela nzambe. Baye ko sambela nzambe. Mais muta sambela nzambe pona nini? To luka nzambe po to tika mwa ba mabunga la bisoti. Po to bunga ka trop biso bato. Ya wana mo to luka nzambe po to tambola ta na mo droit chemin. Na elandisa ya maloba ya nzambe. Moi je ne crois pas que na mboka na biso makamba boye ko salamaka andimité. Le niveau congolais lingi nzambe tout na mutu nyosu boni par la grâce de Dieu. Donc Dieu kaka, Yesu kaka, nzambe kaka. Mais makamba boye ko ya ngala lobaka. Na bisa mutu musula Kinshasa na bisa no bina tout na bi yo ke na église na bisa no ngaka na bloko nata. Na kotika ke biloko wana tim kona kufa na kotika ke biloko wana ta biloko wana na ko na oluka nini. Par exemple ka yango ti mboka moko balingi kombo ya nzambe c'est dit congolais mo wana on dirait yé penza nde hein donc c'est dit nzambe ne bina vanda pa na bango mais nzambe avant na pa na nozo refléter nzambe ta. Lolenge na yo ozo refléter nzambe ta. Mutu mwa kenda l'église impoli moko ya kosakana te. Mutu mwa kenda l'église abomi libala na ye. Mutu mwa kenda l'église aza na incompréhension te. So kenda l'église, so kosambela nzambe. Nzambe ya mutu akimia. Aveni mobimba na kenda na lemba série moko boye. Na kota na veni moko na yebisi yo ba prière groupe de prière awa prière église. Makelele musuza oleka na nzela Yesu alobi to bato bonyo so yo boye tala mboka mobimba omona pasteur moko aluki ndenga kosala zozwa te enta aye na système megato nzamba lobi na ngai. Mais beauté ya makate ba dengele sikutu bakanga série mosi mo akosie papa mbala nga nzone mobile yango kutu ale ne mbala poto te ale mbala Kinshasa wana ya kosiona na poto basera ba téléphone fixe wana mobile na poto azo ya mobile mo sese mais na mbala poto te papa na ngona mbala nga baseki ola kina na ndenge ni pa nani na mona moko mo na TikTok. Donc, non. Papa, localise-moi, papa. Que Dieu bénisse là où vous êtes, maman. Vous êtes aux Awap. Nous sommes en Suisse. Et écoutez ce que l'Éternel est en train de me parler. Merci Saint-Esprit. Nous avons 2 mois, il y a mon nene, mouinde, en face de vous, isolé là. Boum. Tant mbwa nezole là na mona mutu moko azolo ngapeme no mobali na yeki baso bisanga on est en train de mettre esprit de déception. Dieu me dit sambela makasi parce qu'on te combat pour qu'on va dans la mbalté soko zane na ndak on va combattre pour que mobali ke notika la yomoko mobali na wana zane na ndak boye ona zana yeka ko bana bazo combattre kaka kende maman. Papa donc au pressentir il y aura un moment où bako créer moi incompréhension. Mon bon, non, tout ça, les 20 ans, papa. Voilà. Les diables n'aiment pas les gens. Parce que, bah, il dit que plus besoin d'aller essayer mon abino yangwana. Et la deuxième chose, n'est-ce pas son nom, n'a son nom, parce que tel sang attaque, mon copain, babette, mon bal nayo, mon Congo. Au nom de Jésus, Simbate. Olimoyoka, Nikolokoya, Kobanoyoka, mon bal abanola, mon Congo. Mon Congo. Yo peut kobano sentir, bah, maintenant, c'est ma colopasse. Dieu me dit, il y a une combat moko ba pepango bandakala na famille à tata na yo ba réclama yo. Et deuxième chose ba sala que faut pour que ba déstabiliser misala maboko ba combattre bino makamona bino atay matindenge ni bokoma na moment moko bokoma na instabilité
ba combattre makambo zo ça na matela ipe pona papa na mama bazana lubumbashi bazobela makasi localiser maman la ndenge na zokende je suis un prophète. Au moins là il faut se kokoti ko betela nga masolo parce que je suis là pour parler tout. Pardon. Oui, maman. L'Éternel me dit, les diables avaient préparé les mauvaises choses pour vous déstabiliser. Et c'est pour cela que quand je suis au Saint-Esprit, quand je suis en train de parler, dans un cercueil, on est qui lui a préparé. Au moins, au sunga batebele na famille na bino. Mais non, sunga, ba mususu batsepela, mais ba mususu batsepela raté. Ba sala ka tout possible ba combattre bino. Pour bayebi que yo za lokola moi les sungi aide ya famille. Alors tika no nanga iko papa, tika no nanga. Nazawa pona yo mama. Mama la nangai, nazawa pona yo mama nangai. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oui, maman, yoki? Yoka ngai. Continue nos prophéties, papa. Alors, Zamba ibi Singapour. Na tango na soso na yo bazo bisangai. Ezaki na attaque moko ba prépara, attaque na uchu ko lubango, ezaki liwa. Mais liwa neza yote. Ezande bituma ya famille na bino, kota ko mama na bino. Kota po mama na bino na mutu moko na we na yo tuko bisa yo na ibandeli. Mutu wana za mobile, mais aza misala mabe makasi. Ndenge za boy. Projet na ezaki mutu moko ifwa kufa na famille na bino po azwa facilité ya ko attaquer bino. Nde makambo tuko loba ya papa na mama na wana. Donc pas pour me dire maman. Papa avance, papa avance. Makambo somona, ezali liwa bien préparé déjà la famille. Et tu comme fin du mois, c'est-à-dire avant tout comme les 30, il y a la famille nabino. N'est-ce pas solo, Dieu me dit c'est makamo bien planifié bandakala. Alors tant que salem, on a la condition de aux ala mingi discrète, fais-moi ça ma bondel. Pour y ba nani ko sonai, nani ko songa. Papa, papa, pardon, yokanga na ebi kolnga na tikoloba. Menga ça fait 8 ans, nazara na mobile na ndakute, papa nanga na mama nanga pe basi bakufa. Pasteur bozaka na ba vérité, boti kokosa batu ba congolais. Eza kitoko te makambozo sala. Ozo détruire ba famille ya batu makambozo ba yumu ko ebi que tu es dans les mensonges. Mais na ba congolais bazo mata bazo yoko makambozo ba papa tika koseka te eza sérieux makambozo sala soko za besoin lisungi mbongo senga mbongo basalisa yo mais tika biloko ozo sala fungoli caméra ngako yo sambela kana pourquoi fungola ki TikTok na yete yo ka kopasa ba message na bilo ça fait 8 ans ça la mobile na ndakuté papa na mama na ba kufa na le biboye papa, c'est la vérité, pourquoi il faut pas y côté mais la autorité là. Ozo babino ko eza na sens te. Ozo orienter message. Na message. Na yokangai. Na peso message à liboso. Yokangai. Na peso message à liboso na moni atonza mobile. Na ebisio message à liboso na ebisio. Ato vani na mobile la caméra pour congolais, on pense à batu. Il faut arrêter. Arrêtez avec ça. Qui dit ça na soro lingi. Bien aimé. Ah! Nathalie Boti, son ta koti, on va monter commune, localiser. Ça dit, n'a pas terme, dit, ma mboka, wana, ya makamanzambe, laisse tomber. Papa, localiser, nga. Nzamba, la sangai, na commune, on les obéit, aux maman escroc. Aux maman escroc. Mais ça, tu dis, on le banzambit. Hein? Est-ce que pene za boye pene na kondi ma pene ke sai loko mobo na yebi na ngaki loko oyo parce que l'église tout eza lokuta tout ya lokuta eza face ya coopération ya mégaton to lobaka
Pondi makia meka total avenue moko combien des églises? Avenue moko ba église eza combien? O bote ya sango malama ba bongo na mitema. Pour la ba sangate ba sala au monde catholique sala. Nanga ba catholique ba msusu côté saint nini ba cible ba secteur. Pour ni ba tia yango bongo. Nanga ba limite de Saint-Adrien, monsieur za souni na moi souni je sais plus. On a les Saint-Adrien. Na makala na ebi Saint-Mathias. Même système oyo sama na Kinshasa batu ba memi yango awa. Donc ça dit salle mo wana est avenue. Salle mo wana est avenue. Skoyo na kata salle wana bakabola ba heure. Ya bandaka 8h. Si 11h à 6, si on s'en a joué, tini pona nini. Tala mboka na biso ndenge komi vraiment. Mutu akamati na ye asopela mutu pendant que mutu wana soko tellement mona ke à l'église moko boye ya dadi na bango akendaka. À l'église moko akendaka pas pasteur na bango. Natala film moi ya génocide ya Cameroun na Nigeria, je crois. Moi si moi azoloba Dieu azoba ono sauve-moi mon Dieu. Yabishabi, quel Dieu que tu parles? Dieu a déjà quitté l'Afrique. Mais là, bas comportement, moi, la blague, non. Là, bas comportement. Là, bas, c'est-à-dire, moutou, ayo que le mouté m'a mabé, bah, moka oyo, nzambe ango bobe, là, tous les jours. Tala batu na makolo, so tel moutou, comme on a pota mouké, salarié, ya gaya, bah, boke la kaye mbasu. Ah, mais, moussa bondeni. Moussa bondeni nini. Ah, Congo. Justice face à la moussa na yena makamba boy. Bana batu ba innocent. Ba innocent basi ba ina makala. Moi si ni yoza na yi. Moi si ni yoza na yi. Même na poto makambo ba genre wana bazali hein. Alingaka bana mobali na ete bazali. Bazali. Total on peut même na ba film. Soki ozwi mwasi to mobali ya malamu na vie na yo komisa nzambe. Ata problème mango eza ndenge nini. Bobongisa. Conseil gratuit. Ouye makamna oloba na yo. Bouye makamna oloba. Soki ozwi mwasi to mobali ya malamu na vie na yo. Déjà ya malamu komisa nzambe. Zwaka temps ya opesa nzambe. Ata problème mango eza ndenge nini bino mibale. Botia na se bobongisa. Soko landi lokola ye kuna kabwanaki ye pe kuna pe bakabwanaki na bango esalaki nini nga pe na okabwana nga. Soko landi biloko wana obima perdant. Pour place outi oyebi. Mais place okende oyebi te okutana nani? Okokutana na nani? Il faut faire très attention bandeko na ngai obolanda nga. Yeba ko soigner relation na yo. Yo kanti soki bana oyo. Yango na moni kokabwana ya mabe, kokabwana ya faux. Kokabwana ya mabe. C'est vrai que si ça marche pas, faut kabwana moko boye pe faut kotala pe mo d'intérêt mosusu. Faut kotala pe moto ngo zaki ndenge ni. So maman les réseaux silika, ozwa le ko sala vidéo, mais on a la banzi ete bana wana. Je crois que bana na bosi bakola kimanda parce que moi na mke oyebisa yo. Moi na mke oyebisa yo, moi na mke so bazo traiter bien te. Oyebisa que non en tout cas maman, lobi ko tutulia kité, lobi ko tugo. Ataye papa na bango ba yebisa ete. Bana ba yebisa makambo wana te. Asala nini. Donc tellement
relation zaki nango okabwani na relation na kibudiki na buzoba bokoki kobongisa pe relation bokoki kobongisa pe te. Alors na vertige wana oke kokutana na mwasi moko boye oyo akoyande ko nuire vie na yo bien parce que ozalaki posé te so ozalaki posé kozala pressé te okabwani na mobali na yo to okabwani na mwasi na yo okende mbala moko kosengage bon naki kosengage naki kozwa mwasi moko boye to mobali moko boye mbala moko ade tokabwani tam so bokabwani ekutu bokabwani na dans le silence mais oyo mosusu wana oki kota wana mpo nini parce que ozalaki pressé zwa temps na yo zwa temps ya koprier zwa pena temps okutana mwa mwasi moko boye parce que la demi ezala toujours sucre oyela yo ozomona meke no azoyela oba aoyela makambo ya bien mwama bien mais ozwi temps ya koanalyse pena mwasi wana te zwa temps ya koanalyse mwasi to mobali oyo ozwi soko olingi osouffrir te bilumbu na bilumbu du jour au jour soko olingi otikala bongo te zwa temps mwasi nini naza kobala otali oyo ozalaki na ye déjà parce que simbi te otali soko oyo ozalaki na ye mpo azalaki kaka na mabe te otali kote mabe ezalaki obandi kotalisa oyo wana soko ezwaka temps lelo omonaka lelo bolobi wala bakoti mpe na ndako ale aye aliputa moko lobi abu akangi mpe biloko na ye aye mpe na ndako aye mpe kovanda me mokolo wana kolakisa yo filme oza na bana na yo na ndako bokabwana na tata na bango ozwi tante na nsima vertige wana na nsima ya posa nzoto esali ke te nga bila funa kende kaka funa ale libala ugo okoti libala okotisi mutu wana libala nzonde mutu wana mama na tente ozwaki temps koyeba ye te apres mikolo akomi kokoyetala bana na douche bana basi bazosokola obi koyetala bana basi na douche ekomi na mikolo akomi kotouche bana na oyo ya basi ekomi na mikolo akomi koluka meme badobima na basi parce que elaka bali déjà intention wana ala besoin bima na bana basi mais zwa temps ndeko na ngai analyser vie na yo kozala pressé te ya okende kosengage quelque part oyo koyela yo uzoba mboka na biso ekomi vraiment nayebi te quoi non namona mboka boye te na mokili mobimba donc mutu moko se permet alamuki na ntongo azwi telefone na ye aengage komona nini tiktok akoti na tiktok ale abandi kobikula bato namoni nzambe alakisi ngai ke nani aza boye nzambe yango oyo alakisaka bino wana nzambe yango avandaka wapi donc bino nde bozala na monopole bino bozala na numero ya nzambe yango ye moko soki oye koyeba ke bato wana tu omonaka wana ata mutu moko te na mokili mobima aza numero ya nzambe biso tu toya numero ya nzambe oui so yo aza nango koma yo aza nango te siko ye nde fa sambela mpo na yo donc ye nde fa localize yo donc nzambe te moto akolocalize yo place ozali oyo asondaka na bakati oyo yebi na nombre ya suki na biso na nombre ya mabele bambuma mabele oyo ye moto akolocalize yo te me otina moto ya mokili lokola yo asala masumu kutu danger akosakana te oyebisa yeke no localise moi donc ye localize yo mon peuple péri faute de connaissance baescro oyo il faut bakangama baescro oyo faut bakangama mutu nyonso tu oyo asali mabe il faut justice asala mosala na ye obomi fo baboma yo yoloba ngaso nazwi na okende nango bongo fo kotika loi obomi fo sali oyebi ke no ndenge nabomaki boye yo mpo na peine de mort na yo
Et ben on a venu wana mutu moko boyaza wana do yaza brigand achuba batu bambeli donc ya chuba batu ya tamona bambeli plus loin comme que wana mutu autambola na minduki ba obenga ni ba obenga machine mutu autambola ma machine na minduki ma braquage connu partout mboke baby pourquoi soki justice eza malamu te mboka kufi parce que justice wana ezokanga na mokonzi ya mboka justice ekanga ye aza censé soki asali mabe à se présenter devant bajuge mais na mboka na biso neye makambo eza te omona mwana mwasi wana ambasali bandi koluka déjà na bacalendrier bandeko banani bazalaka bana mutu mo boye oyo akosala bango dossier quel dossier boye kosala botika mutu boye ndenge nini aza danger public nayebi te soki eza banzala na biso kaka otomesa nango na Congo nayebi te soki eza nini pendant mboka ngo wana tuna mutu nyonso kaka par la grâce de Dieu tuna mutu nyonso kaka nzambe vraiment yesu kaka biso pena soki nzambe te biso pena soki nani nzambe na nzambe bokosela nzambe makambo pourquoi bandeko oyanga tokoma na stade oyo mutu aza so na mawa ya dosali oyebi eloko moko soki okei awa na poto namona yango c'est vrai que bato ebele ta mosusu mpe nayebi te soki botiaka ka soki okei na matanga moto akufi okei omona bato nyonso baye na matanga en tout cas bazala na attitude moko boye ya raisonnement awa na poto namona yango okei na matanga omona moto nyonso to avandi calme okei na cimetière nyonso avandi c'est-à-dire réflexion nesalaki ne akufi boye lobi po ezalaka bongo ntango bakezwaka moto nyonso ekotaka na bapale tout mais kende na Kinshasa matanga ekoma fete c'est-à-dire moto ake sombela mpena matanga elamba mpenza abeti forme aye kodenda na matanga place oyo bato bakenda mpo bazwa mpo omizonga kenda kosala bozoba te natambola mpe nomoi bien nabanga nzambe awa na poto so otali bato so bakenda matanga ezalaka place oyo bato bakendaka koteyama mingi ezala matanga mapena moto akia na matanga avandika nye aoloba te aotala aoloba te donc moto wana aza korefléchir moto wana aza komizonga na kiboye oyo eza contraire na mboka na biso kende lelo na matanga Kinshasa sali mawe sila bato owa bina moto azoya na matanga donc sali neti ondira ke feti quoi moto oke l'église koluka epa ya nzambe aolata non mawa mingi oyo eza kanga dadi biso toyaka kobeta sete donc mwana mwasi oyo makambo oyo asali mpona nini koboma milimo ya bana bato ya mikie bana oyo bayebi na bango lisumu nanu te papa na bango ozoloba nini oloba nini ndeko nango ozolanda ngai émission eza mpona yo zwa temps soki relation na yo esimbi te parce que so bana bakufi lelo oyo eza par rapport ya séparation te ya papa na bango na mama na bango alors papa na vertige wake ezwa abula ngando kozala mwasi tuko mpa kozala mobali na nsima vertige oke kozwa abula ngando oyebi sor ne kozala nini sor ne kozala nini merci na MG Katola na miniki wana merci na yo et merci na geste osali kibonde yango wana je répète encore lelo ezali
journée moko spéciale pour Nangai, anniversaire Nangaza Lelo. Nandenga bien na ozelata. Ata message moko ya bien. Moi message ça l'a bien, ça l'a bien. Ça biso bien. Restez connectés. Le autre aux anabino boye. Tout mes canaux ko beta moi c'était parce que ma cambeza moi est belé. Moi si il faut répondre na ba acte ya sali, il faut répondre nango. Il faut répondre nango. Mutu soko sali mabe. Beaucoup to tika mabe dominer te. Na mo option dire mabe ça ko dominer malamu. Oh mutu na ya mesana ye John musana yeko violer. Tango yoka kabiloka ndenge wana, tango zoka biloka ndenge wana. Et ça on est je crois peut-être yoka wana nini batelo vidéo mona. Batelo vidéo mona obando lelati. Obando lela. Ce que mutu ndenge wana yokuta na ye, yuza juge. Tango ça ça batande wana bo sala ngakutu en tout cas na bossa même kinini wana do fo zona no mwa ba mbata pena ya fona tumbono misabi na misu pena na zo misabi ba be donc pour bonita kolera ngo ko sala yo ndenge nyoko matina niveau ko sopela bana maya moto bana bakufa kolera ngo ya ndenge nini kolera ngo ko sala yo ndenge moto ona sali yo nini okamato tshela ye loko moto ona kufa o tshele poison moto tala niveau ya raisonnement otokomi na ona mboka na biso sali moto na moto koma kobanga neto za boke kincha soka na pale ba biso no keba ando kiona bilialia te c'est vrai keba na bilialia keba na ba camarade dengo ki wana moto mebe moko à 2 balles o sali loko te mais bango batali boso Yesu nzamba kozonga Yesu kozonga samedi Yesu kozonga dimanche. Ça fait très mal quoi. Là on se faut et révolté bino bato malamu. Bato malamu to ça bloc moko boye contre bato ya contre ba méchant. To ko ça bloc moko boye contre bango. To takena no bato mabe. On faut pasteur pour taquer. Pour comment on a la foi? Comment on pense à la combo Nzambi? Bon, tout ceci pour la loi, émission ici. Émission ici. Nous avons tâté à Marasso, au Sala Malam, on continue au Sala Malam, on a eu aux Ayu Maté. Kosa Mayu Mezaki Boyuma, Kosa Malam, Mezaki Boyuma Maté. Sosa Malam, continue au Sala Malam. Nous, Batama BP, vous continuez ma bé, on a mais. On les ali. Kanga Dadi. Somebody,
Amen.
Pablo, Seguiritano, Jafé. Yo salinga mabe